tango mwasi azali kondima a s'exposer likolo ya mesa, likolo ya etoko, na se ya matiti, na se ya bafololo, na kati. Est-ce que pour boyebi ke bozangi na bino avenir, bon mo inabine ko suka lelo na étape wana to bokanisaka lokwa bato yonso yango masolo na biso ya lelo tolobi et poussi malamo bato bazala na bokasi spirituel otolobi bokasi mental ke bokasi musculaire. Moto moko bakangi kuno ko na bungisaka téléphone na moto moko yiko charger na cabine nga téléphone ngo yi combien yaki téléphone ya $22 44 000 francs congolais azeko coupir na prison ya makala. Justice ya lelo, justice ya misisa ya nzoto, justice ya bokasi ya nzoto basambaka te na moto ya mbongo. Moto alekio na mbongo d'office soko po magistrat afandisi mwa goligoso na ye kuna na terrasse na ba parquet bomona ka ba terrasse wana alia commander oyo ko mela na zeko ya akei ko fande la dossier akei ko lukani po ayebi kuna fwa futa il faut batambola na express soko po tele go zila bango kuna bongo makoki wana ko jwa wapi ako jwa na dossier te kozanga bokasi mental. Bato babimisi misisa ba pikle misisa nguya ngai oki maseke mamena mvuna ko porenzete ezempamba soko mental ezeko salate ezempamba soko mental ezeko salate. Mais pétrole ezeko kenda nuit et jour, pétrole onshore na offshore, pétrole ya mai na pétrole ya mabele ezeko kenda babita ya mwanda toujours de pauvres. Nanya kolobela bango te biso yonso tozongisa mental. Naze officier supérieur, naze général, naze colonel, n'armée. Bana na bakoki ola kisaka bana na yo te ko ze colonel. Te oze papa ya bana na yo, oze voisin ya ba voisin na yo, oze nde colonel kuna na armée. Mais dommage awa na mboka ya ben conscient. Mais na tango ya basi wana bo yimiliaka ba mama wana bankoko ya tango wana. Rien que na respiration ya mwasa zeko ebake mwana oyo afandi malamu te na libumu. Aze na position ya malamu te. Ndenge mama zeko pemela boye mwana wana na libumu aze na croissance ya malamu te. C'est-à-dire eze kaka na nkisi nkasa eze na bilei o bakopesa. Mais lelo mwasi esi abukuta na mikuwa amelina masulu wana ekotikalaka soko mikuwa ya misili. Expérience yonso kokai ko découvrir na ndako ya libala. Asaleli yango libanda, ayekoleli yango libanda. Ndako ya libala ezeli susu na eloko ya apprendre yete. Lokwa tozekolela na kati ya ibale moyebo mona pinzoli na biso ezete. Afeli kezeko kufa na miso ya bato yonso. Mais ce que catalyseur wana ya kati ya taux d'échappement na nitriline ke ko pesa kwiti ya autant de jours bozo sur ba indo nde ba découvrir ango tel oposo pembe c'est inutile. Président chef de l'état président Félix Tshisekedi akobimisa misolo bo sala sokonzila ya elengesa bo kireba kanivo soko mental ya bato eze malamote eze na bokasite. Motakolamba fufu na ye motakosala pondu motakolia kwanga motakosala mangolo na ye ayeko bwaka na kanivo eze kire. Mwasi atuna ka bato papo matapunda te ye wana nga yoyo nateka mapa na motu nani o nzoto akoteka mapa te nzoto ya komiteka moins de valeur basi ya otali mwasi olobi tata kelili kona sa twaki mikolo boni po akela mwana mwasi yoyo. Matondo bante ko balandi ya émission Baindo Bola Muka Mboto Mabota Mabino
Mbote na bandeko yonso bokolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet. Pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission baindo bola muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko. Koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu. Yango moindo alati na basufa toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina nesongi ya nzila fumukuzu kia muzala mpanda na ngola baye lisusu kokoba bongo misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumuki mbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika bungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo bo lamuka. Lelo tumeseni koloba tango iso biso liboso na bino ya kabe koluka kozongisa conscience ya bato. Lelo to sepeli kolobela soko baindo soko biso baindo tokozala na bokasi ya nzoto ezanga bokasi ya motu tokobaluka be sika moko. Soko tokozala na bokasi ya nzoto mena kozanga ka bongo bokasi ya motu tokozala bongo biloko bizangi ntina. Banani bako défendre Afélika. Bato ya makasi ya misisa, bato ya bopikiriki, to bato ya mayele. Tokolikia tolobaka lisese moko na libota moto yonso azeye na ntina. Moto ya bitumba na libota azeye na ntina. Moto poyo ya kimi azeye na ntina. Moto poyo asangisaka bato azeye na ntina. Ingeta bilonge keseni na kobotama bonguna te kasi complémentarité bobakisani. Kasi tokolikia na libota moto akosangisaka bato na makanisi moto yo moto ezeye kosala ye wana référence ya batango iso ye wana référence ya makambo mingi. C'est vrai soko etumbe ye esika kani tokanisaka moto ya makasi moto ya désordre ya libota toyokaka yango na mabote lobamaka yo trouble otipa na biso awa sepela na yo soko kingandi alaki ye paze moto liboma lokwa yo. Bato ya makasi ya nzoto ingeta basi referaka na bango mena tango moke na tango moke soko etumbe na libota ndeto se refere na moto ya ba désordre ya libota me moto ya makanisi ya libota bako se referaka na yo mbalo mbala. C'est-à-dire masolo ya libala soko ekomi babie wana bobenga ya nani moto alobaka na tango ya matanga balobi bobenga ya nani yebi koloba na tango ya maladi balobi bobenga ya nani ye moto alobaka. Ota la différence moto ya bitumba tozepe na ntina na ye na libota po soko mokolo moko etumbe ye abunda bongo soko etumbe ye nango te référence na ye zentina te yango tolobi Afélika soko kozala na makasi biso baindo soko tokozala na makasi ya misisa na makasi ya nzoto tozangi makasi ya motu tozempamba moloposo pembe ya mbwa ya nini asalaki de racine apindolaki binkumu apindolaki kozala ya baindo savoir faire ya baindo po alona nini inconscience. Et depuis le poso pemba banda kolona inconscience tel alors toze ko tambola ben inconscience. Tango tokoluka ka ba investisseur ba utali banda ba yawa bako yana ko investir na nini yango bakumbela biso zododo te bakumbeli biso zododo soko kei na ba pays ya barab Arabie Saoudite bamboka yonso ya bato wana oko tambola pona koluka balkolo bakoyaka koteka kawe pa ya baindo mais pa ina biso bango nde ba premier producteur ya masanga ya milangwa. Lelo jeunesse ya lelo e baby jeunesse ya lelo e baby ya kobeba moto ya ze déjà
détruit ye wana bazé ko koba ko détruit davantage. Le lobo moni na jeunesse bombé et lo ba mi lelo hein mais bandaki nango kala na sepeli pona ki gouvernement na biso bati ba batterie en marche pona ko éradiquer yango. Lelo kwiti ya bombé bato mosu bazé ko la 3 jours donc c'est-à-dire soko meli bombé alali mikolo misato. Mais to kenda sika wana na analyse bombe wana euti wapi ba découvrir yango ndenge nini bilenge ya Afrika bilenge ya République démocratique ya Congo précisément na Kinshasa ba découvrir yango ndenge nini catalyseur ba kei na taux d'échappement na taux d'échappement ba utiliser catalyseur produit ezalaka na kati ya taux d'échappement ba kei na pharmacie ba sombi nitriline ba sangisi eze mawa nalobaka tolelaka lokwa toze kolela na kati ya ebale mo ebomona pinzoli na biso ezete Afrika eze kokufa na miso ya bato yonso. Mais que catalyseur wana ya kati ya taux d'échappement na nitriline ke kopesa kwiti ya autant de jours bozo sur ba indo nde ba découvrir ango te lo poso pembe bango nde ba yebi ba produit na bango ba utilizaka basé na maîtrise ya cocaïne basé na maîtrise ya marijuana basé na maîtrise ya biloko yonso ba kosalaka nde ba yebaki na taux d'échappement ya ba mituko oyo ezako ya sika oyo catalyseur wana est comparable na opium. Et tant que basangisi na nitriline na pharmacie et ko pesa inconscience na cerveau ya moto sokwa ko sube sika ali asubi sokwa ko sala zongo inene donc inconscient si matango yango boze ko mona matondo na bandeko ya rojibo balasakata ya belema wana bandeko balandi balanda wana boze ko mona bongo kwiti ya bato ba meri bombe lelo na jeunesse ya boye Afrika azila nini lobby. Afrika azila nini lobby. Baramne biso nakolendisa nzoto nakolendisa misisa barondre biso faible na cerveau. Moindo rezonaka nini tolobaka yango kare misato ya bomo ya moindo manger, baiser et boire. Nakolia moindo ali yaka nini bisuka ya dindon, makoso, bandunde koli na engrais chimique, lelo mbisi oyo soko tolobi ata motalingali ya mbisi ya mai. Motalingali ya mbisi ya mai. Soko alobi kaka kenda kosomba mbisi ya mai oyo bendien baze ko bokolawa, ba arabe baze ko bokolawa. C'est-à-dire kolia mbisi ya 1 mois, mais na taille ya mbisi soko ya une année. Produit chimique. Et c'est qu'on rendre cerveau ya baindo faible. To zongi. C'est bisa kabino mitambo ya loposo pembe c'est très bien organisé. To zalaka wa mama ya baindo bakoboto kona bango bana na bango. Bilei ya liboso ya bana na mokili ya laka mai. Mai po kenda ko sala ouverture ya oxygène na nzoto ya moto te na cerveau. Apes espace na résonance pe capacité ya ko tenir makambo. Loposo pembe sima ya komona ke baindo basé tellement surdoué sima ya ba vaccin belé ya mabe ba beta na Afrika ba poison ndenge na ndenge batia na bilei batia na mai batia na mopepe moyindo azé kokoka bazé kokoka kaka te ko effacer totalement loposo moyindo. Bakei na ko trike kuna basali mobeko mwana soko abotami te suka soko 9 mois ko kia mela maite. Toze ko landa ba médecin ko de filet. Bato soi-disant ya maye l'élite intellectuelle. Balobi mwana zena ntina ya maite pona libele ya mama mayeli. Tolanda ne songianzila. Batia ba médecin na confusion. Mais tango motali ya kabilei
akolia soko madesu akolia soko monganza na basala na mwa pepe soupe mwa tomate mbuma bakata soko mwa ndembi lokwa mwa ameli soupe wana ze maiti kaka ndenga ze komela soupe lakini si na mai bongo libele ya mama oyo ze moto botalaka kaka so baze komelisa mwana ndenge atranspiraka aze kotoka po nini aze komela eloko ya moto bapekisi mwana wana amela mai te nini ko refroidir motema na ye te ndenge kaka zangi mai cerveau na ye ko se développer normalement te loposo pembe mitambo mais les lobos zeko landa bango moko vaccin et yaka boye vaccin zeko sala boye bazeko dénoncer ba méfait ya vaccin. Que le fait de ne pas avoir obéi au code de déontologie, est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que le fait qu'un enfant de moins de 20 ans fasse un vaccin et qu'il a plus de chances de mourir du vaccin que de la maladie, est-ce que c'est ça qui est important? Pour vous les journalistes, qu'est-ce qui est important? Vous avez un travail d'investigation. Pas Charagan fait de l'investigation. Est-ce que vous faites de l'investigation? En Israël, il y avait 0 mort avant le vaccin chez les enfants. Il y a déjà 28 morts. Samedi dernier, j'étais à Ettelbruck à la maison médicale, j'ai vu un jeune de 19 ans qui a fait un infarctus. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour vous? Les 1 an que je vais avoir, je peux vous dire, c'est rien. Par rapport à la mort d'enfants qui vont probablement mourir, on va peut-être avoir une dizaine d'enfants qui vont mourir au mois de décembre. Qu'est-ce que c'est les 1 an du doctorat? C'est rien du tout. On a le temps, comme dit le docteur Raoult, le professeur Raoult, la science, elle donne le temps. On verra avec le temps. Quand on a une morale et qu'on voit qu'il y a un protocole qui arrive et qui dit « laissez les gens mourir à la maison », je suis désolé, je ne peux pas. Je n'ai pas pu obéir. Si je dois faire un vaccin à un enfant et que je sais que cet enfant a plus de chances de mourir du vaccin que de la maladie, je ne vais pas faire un vaccin. Je suis allé dire à certains collègues, je leur ai dit, à partir du moment où vous faites un vaccin et que cet enfant a plus de chances de mourir du vaccin de la maladie, vous êtes coupable. Et je suis désolé de le dire, mais c'est comparable aux médecins qui se sont retrouvés à Nuremberg. Et ils ont répondu, on a obéi. Contre-expertise ya la raté. Maladie botamiawa nkisi etwami na mikili ya poto. Moto kolobate. Tozena ba médecin lit intellectuel. Donc zeuana rien que pour ya kotekisa nkisi ya loposo pembe. Basilisi na domaine technique, yebi ko sala be devis. Bato basilisi na médecine, bango pe ba ko sala ka devis, ata ba bongoli yango nkombo balobi ordonnance, c'est devis. Po batekisa nini? Nkisi ya loposo pembe, nkisi périmé, nkisi nabite soko na zeko zanga na makambo ya koloba. Na zeko zanga makambo ya koloba. Mikolelekia watu uti komona balongoli lisusu bankisi mosusu na marché. Mais bankisi balongoli na marché yango wana ezala ko quotidien ya biso bayindo. Tango toaki komela ba médecin na biso bazaki koyeba te tango bazeko prescrire yango bato. Te batanga donc on balobaka science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Batangi kozanga kozala na bango na kati ya mayeba tangi. Nzoka nde tolimbolaka tango yonso. Tango yonso na tango ya bankoko na biso soko moto aboti morne et eze drame. Eze drame. Mwana mwasi akei kobota, mama akei kobota, nengo akei kobota kufi, eze drame. C'est-à-dire eyebanaki que mama ndenga azali kokenda akei kopesa bomoi. Akei kotika bomoi te. Akei kopesa bomoi. Na debi ya zemi ya nengo na tango ya bankoko. Torobaka yango. Rien que na respiration,
maman bazalaki ko sunga bana lelo c'est vrai pona ko humilier bango botia bango ba sage femme po bazanga diplôme po ba yebi français te ba oyo batangi nkota wana bango wana soko ba aide accoucheuse mais na tango ya basi wana bo humilier ka ba mama wana bankoko ya tango wana rien que na respiration ya mwasi azeko yebake mwana oyo afandi malamu te na libumu aze na position ya malamu te ndenge mama zeko pemela boye mwana wana na libumu aze na croissance ya malamu te c'est-à-dire eze kaka na nkisi nkasa eze na bilei oyo bakopesa po ebongisa position ya mwana na libumu po ebongisa croissance ya mwana na libumu mama zena zemi tango wana aze kolanda régime alimentaire spécialisé par trimestre ne bandeli ya grossesse te na 3e mois akolia oyo akomelela boye kobanda na 3e te na 6e mois 2e trimestre akomela oyo tango aze kokoma na 3e trimestre na ye bampeshe ye biloko yonso eze na plus de vitamine bakomi kolesa ye biloko eko facilité kobotama ya mwana na voix basse. Mais lelo na médecine moderne soi-disant bato ya mayele mwana zeko koma monene et mama zangi bokasi kaka na biloko azeko lea esilisi ye bokasi atindika mwana césarienne koma lokola au quotidien et bobo sanate na motema mabe soi-disant batonga bazeko beta basipo et matisa bango soko bokasi ya kotindika mwana yango ndeze kokenda kosilisa bango bokasi balekisa yo minute te suka po soko po boti na voix basse tokenda tozonga okofuta mbongo ya malonga te na ba centre monta boti normalement 80 000 75 000 akokia bima mais oya boti na césarienne metoke dans le $300 ce qui fait 600 et quelques mille francs congolais. Médecine moderne yei commerce na bo moya baindo. Po nini ezeko zo esika justement po moindo ezeko kanisa bokasi ya nation eze makofi. Moindo ezeko kanisa bokasi ya nation eze misisa bato balendi sinzoto ba négliger cerveau. Tango tozeko tanga na betelo na bango ya bapaya balobi na tango wana quand un vieux africain meurt c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Soko mobange moko ya moindo akufi ezende bibliothèque ebungi po ezalaki ba cerveau ekokata makambo lolenge kokatela makambo lelo tokenda na prison ya makala combien de situations combien de cas ezekuna basambisa yango te et lelo po umela te na makala fo sala ku ya makasi bato ba détournaka bango wana ba ka protéger. Po nini ba na cop azena misolo basimba ye mingi te na ba avocat na ba magistrat bato yonso baze ko paniquer masolo yali na moto moko kenda moto moko boya sambate abungisaka mbongo moko ali kelemba soko tuni kombe oko 71 000 francs congolais aze ko croupir na prison de Makala. Moto moko bakangi kuno ko na bungisaka téléphone na moto moko yiko charger na cabine nga téléphone ngo yi combien eki téléphone ya $22 44 000 francs congolais azeko coupir na prison ya Makala. Justice ya lelo justice ya misisa ya nzoto justice ya bokasi ya nzoto basambaka te na moto ya mbongo moto alekio na mbongo d'office soko po magistrat afandisi mwa goligoso na ye kuna na terrasse na ba parquet bomona ka ba terrasse wana alia commander oyo ko mela na zeko ya akei ko fandela dossier akei ko lukani po ayebi kuna fwa futa il faut batambola na express soko po tele ko zila bango kuna bongo makoki wana ko jwa wapi ako jwa na dossier mais to tilaka bino ba element tango to keina misé tango to keina misé ko tala misala ya bankoko kuna to kutaki et que comme bimba babenga qui est père de la justice
père de la justice. C'est-à-dire, oko corrompre yete. Ozwa kite, na zwa kite. Bako beta sete na nzoto na ye, soko zwa ki kotika mokili. Ozwa kite, te na zwa kite. Basali. Tiko tak, science exacte. Wana na tango ya bankoko na biso. Moto akolela te aze condamné injustement. Bankoko baebaki kolei sa cerveau. Baebaki moto to nation se développaka na bokasi ya motu mental mais bokasi ya misisate. Bokasi ya nzoto ze kozwa valeur soko kaka mental ebi kosala. Bankoko baebaki po bali ya malamu il faut balona. Po mutu ekanisi malamu nde bokasi ya nzoto emonani na valeur nango. Soko motu ekosala te ata ovimba ata oze makasi na nzoto ekozala mwendo. Na tango ya bankoko wana lelo élite intellectuelle bazé kotangisa bana. Bankoko na biso baaki ba vaurien, bankoko na biso baibaki eloko te nako kosola loposo pembe motala kisa biso. Na pongi loposo pembe motala kisa biso ke balalaka. Nini su loposo pembe bala kisa biso. Nako seka ndenge ndombera seki boy. Yoka loposo pembe motala kisa biso. To aga eloko te loposo pembe nebite pe timo ko musuba ko ba loposo pembe mota sala biso bato. Élite intellectuelle telle lo basé ko reproduire inconscience na ba cerveau ya bato. Yango tango yonso tolobaka ba joye inconscience ba ti yango engrais chimique. Ba joye conscience basé ko nyokola ya zeko souffrir na malnutrition. Botala makambo mazangi ntina. Botala makambo mazangi ntina ndenge ko kolaka. Lelo moto a bombi zemi andimi ko bota balabala yonso babi tala zoba oyo ye moto bala na yete andimi ko bota po nini zoba po a garder zemi abinga na lobaka na bomo na kolongola zemi te loko na beta ki libako ye na ko bota balobi tala ki zengi oyo yuma ba seri antina ya balabala o ba memaka baleki na bango bisika kolongola ba zemi lianzi combien de mois 3 mois eloko pamba bona memaki nani kuna ya agia 6 mois o moni yango lisusu ye wana nde moto ya antina anti valeur et komi ko jwa esika ke ba valeur anti valeur et komi ko jwa esika ba valeur ozeli lisusu te. Bato bazé ko sala publicité mikolo kuti moko bimia bombe soko beti bombe bendi yango otikali na yo gazi gombe ata mikolo misato otikali gazi gombe anti valeur ezeko zwesika ezeko zwesika oya boyi ko boma bato est-ce que to yebaka ke kolongola zemi ezeko boma molimo to meseni koloba l'homme propose Dieu dispose. L'homme propose et Dieu dispose. Mais Bissotolobi, Dieu aussi propose, l'homme dispose. Si vous avez tangisa tango tatana mama basangeni. Tango kaka zemeze ko kota directement automatiquement na mokila molimo ba poni molimo ko ya kolata. Nzoto wana bino bosali. Molimo wana ayena na mission. Un objectif moko bien déterminé. Mokili ya molimo tata keli likolo na se investir na molimo wana. Kenda esika ba indo bazé ko lela pasi side ko nyoko loko bango. Kenda yo na tango yango osalela bango kisi ya sida. Lokola na mokili ya banti valeur ngana ko bota te ngana eto kana ki libala te okei kolongola o disposer te makanisi ya nzambe o disposer te makanisi ya nzambe te anti valeur ozeko jwa isika mwasi tolobaka yango mbala mwasi azeko ka soni ateka koko na motu nani ngai oyo
bamona nga na tambusaka malala ngai yoyo mwana ya pondu te me ngai yoyo mwasi atunaka bato papo matapunda te ye wana ngai yoyo nateka mapa na motu nani o nzoto akoteka mapa te nzoto ya komiteka moins de valeur basi ya otali mwasi olobi tata kelili kona satwaki mikolo boni po akela mwana mwasi oyo te afandi na coin moko baze ko kakola ye papo matapunda te okanisi azaka soko na ba cheval na cercle piki te yende punda yende mpunda 7500 au kakoli ezala mécanicien zena on sur la mafuta ya frein et talité yesoka zena akakoli na 5000 bakei maçon azena no na ciment auti ko balola soko béton et taliete soko akakoli malamo bakei botala mokili ya bato to perdre cerveau bato ba perdre cerveau to perdre bokasi ya motu toze ko bimisa bokasi ya nzoto lelo banda ko tambola na nzila na habite soko kotela ka par lufu to wapi ba masanga kaka ya impuissance soko ya na yebite soko ya puissance sexuelle to ba masanga ya traitement ya impuissance sexuelle na yebite o mutu rouge oyo soko mususu ya kanini uwiri ntiru bakiri fuiri kuna so yoso wana tout autour ya rapport sexuel mboka ya bato manger baiser et boire bankoko ya biso baliaka bankoko ya biso babotaka tango babotaka c'est-à-dire bayebaka rapport sexuel existaka baliaka po bayebaka nzoto ya mosuni bilei nango ekolia bilei ya mosuni ekozwa mai ekopema mopepe kasi bayebaki ndenge mosuni ekolela ekoki infecte molimo yango bafignolaki to bafiltraki nini balia te nini bamela te mopepe ya lolenge kani bakoki kopema bankoko na biso baliaki bankoko na biso bamelaki tango tolobi masanga ya mbila malafu mantsamba o bino bokosaka le vin de palme te ntsamba me bayebaki ekota produit chimique te inspiration ya moto afandi kokanisa te nzete ya mbila kopesa kaka yo mbila mosaka nkombo makokoro te aze mpe na mwa loko ya pembe ekosala yoki mwa lailai bamelaki me nini bamelaki na tango nini te na tango ya baceremonie ancestrale bakomela te po balangwa po tango yonso moto ekomi na kwiti molimo mopaya koya na facilité ya kokoti pe atindi etinda moko elongo bani te la majorité ya bato baviolaka bato kwiti drogue la majorité ba acte mingi posé na inconscience eze drogue eze kwiti bankoko bayebaki yango ba éloignaki masanga pene ya bilenge po bi elenge ya lelo eliki ya lobi baze ko zilila yo makambo mingi antina na mikolomize ko ya esengi ozala épargné na milangwa ozala épargné na bondumba avant 12 ans responsabilité na baboti mwana na ino babandi ko tangela responsabilité te na mokila molimo lelo na zeko ka mwana ya 12 ans boti acte wana na tango ya bonkoko ezalaki permité na c'est vrai babalaki avant bankoko ya biso babalaki avant ingeta babalaki avant po âge ya chaleur na eteni ya mwasi âge pe ya responsabilité ya mobali ezeko kenda ko kutela bango esika moko mais na bénédiction to na encadrement ya ba parents na encadrement ya ba parents mais lelo mwasi esi abukuta na mikuwa ameli na masulu wana ekotikalaka soko mikuwa ya misili expérience yonso akokai kodécouvrir na ndako ya libala asaleli yango libanda ayekoleli yango libanda ndako ya libala ezeli lisusu na eloko ye apprendre ye te
ndako ya libala ezali lisusu na eloko ya prendre ye te nyonso ya yebi akomi ko comparer mobali ya ndako na mibali yo baleka leka yango tosengi na gouvernement congolais boali bakambi po bakambe mibali boali bakonzi po bakonza mibali c'est-à-dire son peuple bino boze ko valoir eloko te botala na ino ndenge bo protégeaka bana na bino ya ndako famille restaurante na bino mboka peze grande famille na bino soko kondima te nyoka ekota na ndako na yo peut détruire foyer na yo famille restaurante na yo ko permettre pete nyoka ekota na mboka e ya ko détruire population na yo nyoka nde nani to pesa kindakisa nyoka poise nyama moko très dangereuse na venin mais na mboka nyoka ko kezala ni yonso eyei ko détruire mais lelo boze ko mona ba maison de production bolo bananga te bo mona kango te casting ya ba film pornographique eze ko salema lelo dans ba réseaux sociaux batiba ba numéro de contact ba journaliste yonso bazalaki ko sala be mission sans tabou sur la sexualité lelo ba komi ba acteur ya ba film porno et bandaki na ba pays anglophone Nollywood abandaki nango kuna na ba Nigeria akei nango na ba Tanzanie akei nango na ba zone wana nyonso anglophone lelo sike koti na ba zone francophone entre autres awa na mboka na ngai esika toali boyebi yango te bongo ba service ya sécurité ya mboka ezalaka kaka po baloba outrage au chef de l'état ezalaka kaka po baloba journaliste wana lobela kiboy mosala nini bazé ko sala ba film pornographique bandi ko sala awa eze tourné awa tolobi bien casting nango eze na ba réseaux sociaux na Facebook casting ya film porno na WhatsApp casting batiki ba numéro contact biso moi na 2500 $4 000 moto sali tableau oya ko sala moto na moto prise na moi moke moto andimi ko sala na imboa na ebwele bestialité wana prise moi likolo awa na mboka uyo jeunesse otozé ko luka et tellement pour défendre Felika jeunesse otozé ko luka et tellement pona bolamu ya mabele na biso teme to kanisa soko ya laki mwana na yo lelo ba musicien ba longoli ntina na nzoto ya mwasi c'est-à-dire mabina yonso na loketo ba danse obscène na ba boti na bana boko kokate ko fanda botala mindule mwasi a commis sans valeur mais ce que boyebi ke nzoto ya mwasi wane eze temple soko président futur président ko botama na loketo ya mwasi esambwa. Est-ce que bino nano pe bino moko basi bino moko pe ba danseuse po la longa na kamwaka ata moto sali orchestre ko futa moto vert ya loso omoni ba danseuse ba ye recrutement ako futa bango vert ya loso mais danseuse andimi facilement tikali na soutien libumuli banda atikali na boxer abandi ko bina orchestre sans avenir. Est-ce que bokanisi bomo inabino suki wana boyebi bana ya ndenge nini ezena elaka na liboso ya bomo inabino soko bokobota mwana ya kozala PDG mwana ya kozala roi mwana ya kozala président mwana oyo ya kozala administrateur ya isika moko mwana wana bima na loketo ya mamo esambwa na miso ya bato esika kozala za kopesa ordre baze ko balisa ordre wana na mabina ya soni na mosala ya soni mama salaka na bomoi alongwa wana koloba na biso nini ezaleli na eze bongo po mama na yazaka mwasi ya ndumba tango mwasi aze ko ndima a s'exposer likolo ya mesa likolo ya etoko na se ya matiti na se ya bafololo na kati mais est-ce que pomo yebi ke bozangi na bino avenir bomo inabine ko suka lelo na étape wana to bokanisaka lokwa bato yonso yango masolo na biso ya lelo tolobi et poussi malamo bato bazala na bokasi spirituel otolobi bokasi mental ke bokasi musculaire force musculaire ingeta eze ko sala malamu eze ko simba
toko monisa misala malamu soko mental eze malamu lichette manchette na soko mental eze malamu machette ekosala mosala eokata zamba ebaloli soko sima Kongo elandi ebaloli mabele wana tango mental eze kosala mais soko mental esalite yango wana machette kati moto kuluna machette komi ya kozokisa nzoto ya moto mabele ezaka mpo etombola kita etombola mboka soko mentalize kosala lelo ba millions de terres ya kotekama lelo epai ya ba chinois epai ya ba indien epai ya ba libanais tolandi pe ba américain baye ingeta tuer, il en resteront un. Toyebi ke bino bo silikaka na bisiko to komi. Mais na pekisaka bino bo silikaka te po AVC comment? Bo silikaka te. Mais tape bo siliki esalaka biso esengo po boko pasuka na bino te. Lelo ba américain ba yeyi na zeko ka bato ko sepela. Ba américain ba yeyi na este. Ba américain ba yeyi ko sala nini. Mais MONUSCO alaka te. Contingent, il y a plus de 18 000 militaires. MONUSCO, bah là déjà. Si quand les Américains bayeyi ko sala nini. Tout na ino biso na bino. Soko ba ko battre la intérêt na bangote. Yoka ba ko kenda na parc ya Virunga. Na parc ya Virunga ko sala nini pour ba contrôler ndenge nini bato homme politique. Kozala commerçant politique était. Yeba ko sala politique pour ya bolamu ya population. Homme politique, kozala commerçant politique était. Baindo to kufi mingi depuis des siècles. Na tango esclavagisme, bazé ko boaka pake bo mobimba na ebale pour ba développer épidémie. Mweba koma na bango na Amérique zete. Babwaki bango babalusi bazongi na mboka ya bambinzo po bazwa bambinzo mosusu mbinzo ngo ngai na yo moyindo mbinzo wana ngai na yo moyindo wana na tango ya esclavagisme na colonisation okokisa kota ya caoutchouc te bato baze ko sala nzila ya rai ya Matadi Kinshasa Matadi bande ko balandi bo revisita kana ino histoire bo tala kana ino histoire ya mboka oyo soko lelo obotamaki na bilembo ya ko ala dirigeant bo tala histoire bo tala esika to uti bo tala pasi ya peuple congolais bo tala pasi moyindo amona lelo naibite loko ezwaka pe mabota na binote bolamuki na tongo ba décapiter 14 personnes mais botala niveau nini atrocité nini ba décapiter ka bato wana maboko ligoté na sima bako kata e pasola moto wana na bomoi bako violer mwasi ba tie nzete. Est-ce que vous savez comprendre o wana bazé ko sala nani moyindo lokwa yo oya sali yango nani moyindo lokwa ngai na yo pona intérêt ya nani ya loposo pembe te kozanga bokasi mental bato babimisi misisa bapikle misisa nguya ngai oki maseke mamena mvuna kupore nzete ezempamba soko mental eze kosala te ezempamba soko mental eze kosala te. Belgique a kokita bomba rebelle pour attaquer France. Suisse non plus a bomba rebelle pour attaquer Allemagne to France. Te ba yebi bazeli bota moko ba uti esika moko ba kabwani kolandela bantango kolandela mabota tango bazé ko pusana nde tango bazé ko kabwana. Menaze ko ka ba discours ya ban surtout ya bande kwa mikili ya poto.
Occupation na mboka wana. Occupation na mboka wana. Ba Rwandais ba fanda kuna. Ba Rwandais ba salaboy, ba salaboy. Bongo ba Belge. Boka ka sonité tant boloba occupation par de Rwandais. Les lobos tia unité de mesure et intelligence sur la langue française. Pour monter de valeur, il faut que magnola français. Motakoke bankasa ya sinusite, ya kosu ya panzi babenga kanini. Ntwengina. Ata moto yebi kisi ya ntwengina. Moto yebi kisi ya kolokoto, moto yebi kisi ya mapata na motu, moto yebi kisi ya makwanza. Soko yebi français te aze inutile. Akotika la kozala associata na seconde te. Pour unité de mesure, il y a capacité, il y a bagage intellectuel, et c'est la langue française. Ce qu'on monte magnoli français, il y a un monte mayel. Il y a un autre dit, n'a pas politicien irresponsable. Mais c'est parce qu'il y a s'exprimer en français, il y a un moto ya bateau. Il y a en français, il y a un politicien. Sans mental. Bateau ba la COP au sommet. Au sommet ya mboka. Mais bolanda ki ne songi nzila babi COP yonso moyibi. COP yonso to sala ka moyibi. Monisikoni. Alors chaque jour bakendeke misala bayibaka. Na ba niveau nyonso. Salaire à cause de la souka sanda ezamuke. Ce qu'il faut vivre ambiance du premier au 30. Alors, chaque jour, il faut y aller. Nous avons Azoïba. Azana côté nini, côté malchance. Parce que, n'engue Azoïba, spirituellement, patron parti au Yosu, ils allaient parti à regret. Il y a patron. Preuve, non, ceux qui patron quand au Sani. Alors, on va dire, aux voleurs. Oyibaka. Siko loko leza molimo ya muyibi. Soko yibi mbongo no kokende no. Po milimo e kolanda yo. Ezaka ka milimo ya muyibi wana, molimo ya kindumba, ya mwana bozomona eza pasi na batu lokola bazozwa mbongo ya COP do ya muyibi. Bakokoka te kosala na yango ba programme ya avenir. Po milimo ezolanda bango ekotindika bango kaka na babar, ekotindika bango na ba hotel, ekotindika bango na kolata, na ba bijoux, même ceux qui ont atongi mwa ndako. Ba okomba millionnaire wa. Na ba niveau nyonso, ti na ba niveau ba bazosala na ba l'état partout. Monde satanique. Acte satanique, ba acte de malédiction. Il y a un quartier, l'esprit, Moutazi Mbongo, pour que ce quartier ne soit pas, il faut passer la barre, passer la hôtel. Mais jamais passer la société, jamais passer la usine. Parce que, sorti à milimo et zolanda bango, les amilimo, il y a Issouma. C'est tout ça dans le mental. Tant que tu as un mabele, na ba anglais, toteki mabele na ba chinois, na ba indien, na ba libanais. Mais bato wana ba yebite le bose ko monate. États-Unis, Californie te mboka boy te moto mai. Belgique yango wana, Belgique, France, Allemagne. Allemagne a comme qui n'a plus de 105 et quelques morts. Balobi 1000 et quelques disparus. To ebito basé disparu wana ba ke ofanda na mapata. Soko mai e kauki ba kokita ba jongi na banda ko na bango. Point d'interrogation. Du jamais vu depuis 60 ans. Ou en Allemagne, on balobi. Est-ce que mon tour n'a pas besoin de ça? Te, bokasi yanzoto, sans bokasi, y a cerveau, y a motu, et c'est inutile. Président, chef de l'État, président Félix Tshisekedi, akobimisa misolo, bosala sogonzila ya elengesa, bokireba kanivo, soko mental ya bato, et c'est malamote, eze na bokasi te, motakolamba fufu na ye, motakosala pondu, motakolia kwanga, motakosala mangolo na ye, aye ko bwaka na kanivo eze kire. Boko lemba.
bokoti ya poubelle na nzila bato babwaka kaka biloko ya sec lokola mentali ya bato eze très bien enseigne te bakoya kobwaka na bafufu elala te bokasi ya nzoto bokasi musculaire force musculaire eze malamu mais bokasi mental nde kopesa orientation moto ya makasi na mikili mosusu aze kolata drapeau ya mboka a défendre nation na ye na sport moko songolo azongi na ba médaille moto ya makasi ya mboka na biso lokola zangi mental akobunda na bar akowelela mwasi akobuka mwasi mino na ndako makasi na ye mwasi amona ba officier supérieur ya mikili oyo mental eze ya kofanda ta mosusu njonga njinga na yeba kotikala koyeba te kile un officier militaire te epai na biso soko ze colonel même olingo somba nguba edi bandana tellement qui a dit je suis colonel est-ce que tali moto nguba na nini oze colonel et tali moto ya nguba na nini te mental ya bato bande ko balandi torobaka bolandaka biso sans tendance et sans parti pris sans tendance et sans parti pris peuple azangi mental baze kozwa ye mabele namonaka nzete ndenge kendaka na route de Matadi awa bagrime eze kokenda wana soko tali na nzela ya rompo ngaba congolais ye moko aze koteka poussière ya makala congolais mosusu aze kolokota soko biloko nini wana nzete na ye eze kokenda mpona bolamu ya nani ya Allemagne ya États-Unis na mwanda pétrole eze kokenda bato ya mwanda baze na courant ya malonga te baze na mai ya malonga ya komela te vie malheureuse kaka soko banzila mibale ya goudron mais pétrole eze kokenda nuit au jour pétrole onshore na offshore pétrole ya mai na pétrole ya mabele eze kokenda babitan ya mwanda toujours de pauvre nani akolobela bango te biso yonso tozongisa mental naze officier supérieur naze général naze colonel na armée bana na bakoki olakisaka bana na yo te koze colonel te oze papa ya bana na yo oze voisin ya bavoisin na yo oze nde colonel kuna na armée mais dommage awa na mboka ya inconscient oze kolinga mwasi na ki colonel garde de fa kenda influencé mère ebite ko anaza colonel azo bengozo boko colonel on nzoto moi chaba ki colonel na yo vraiment et pas ya mona ya bato te boko mona que sokoto ko zonga na ba valeur ancestrale wana sikawa solution po boko bande ko ndombelo lobi plus de 30 minutes au condamné kasi neba ki na zena solution te nesongi anzila mfumukusu kia muzala mpanda na ngola mokobi bongo misala ya 1921 mosala yango nini mosala ya mfumuki mbangu mokolo moinda komiyeba moinda kokoma mondele mondela kokoma moindo mondele oyo elakisi kaka modèle à suivre moinda kosala bengunduka oyo kokamwisa mokili tango yonso moyindo azali ko raisonner na ba religion importée ozangi mental soko azali ko raisonner kaka na kibo Yesu mwana mobali wana konda nzoto mike wana kufa na kusho wana acteur ya filme wana oko raisonner na bozoba soko raisonner kaka na kibo Mahomet prophète moko boya azali ko bota soko na mwana moko ya 9 ans oko raisonner na bobolole te Fumuki Mbangu le plus grand prophète que la terre n'ait jamais connu. Le plus grand prophète. Nabi Bembezaki kobimisa déjà mai envoie à décomposition. Fumuki Mbangu azongisa bango na bomoi. Ezalaki yango to objectif. Mais pour la kisa, moindo na kutio neta à décomposition. Mais ngai Fumuki Mbangu na kozongisa yo mwana tata keli likolo na se. Na kozongisa yo en bonne santé. Oko telema, oko loba, oko mona, oko bika lisusu na bomoi na yo. Yango un objectif ya Fumuki Mbangu. Mais totala,
ba yonso to sali sans fumu kimbangu yonso yo to sali catholique parrainé église de sommeil ba parrainé ba église soko protestante soko nini ba parrainé ememi biso wapi suka nango ememi biso wapi tâtonnement ene songenzi la bombite ba leka na betando tango yonso boko dédié mboka oyo na kombo ya Yesu tuerie ba crime ba vol souffrance yonso mingai toze ko vivre ngolelo mais po nini ne songanzi la lisusu na micro ya ndeko na biso ya journaliste ya École de la SV Club ne songanzi la batuni balobi mais ata soko na zendoki tata kelili ko na sabi pourquoi ngaki na botama na mabele oyo mais vite azana bakanga le par passant makambune mais ceux qui botali baza ko la 73 74 donc ceux qui le par passali 45 ans pour le retour en 2019 alors avec les basali 46 bazo soko biso to ka mawa mutu ko la ko a umeli mingi na vita matikali ko pesa vita pour l'Afrique au moment où asali musale bele. De même, le général asali tant et belé na vita, vita zuka kupte. Tozi entraîneur Ibenge, Tamulai, ceux qui ont le part d'eux, le meilleur joueur Bazalaka, le meilleur entraîneur, Banani Nyoso, Monsieur Bozozo kupte. Tinezali. Alors, Tinawana, comment on évite les acteurs de l'indépendance? Aussi, tous les cas de l'émission, dans l'école de la CV Club, tous les cas de l'émission, sur la chaîne mère, pour la collaborer avec le pas. Mais, nous avons fait avec l'idée de la Congolais. Ma béni pour mon cousu, à Salabino, à Salakabino, pour beaucoup kakoyoka été pe bondimela été nazalaka zabolo tout nini parce que ceux qui pona tembe kaka tembe na éviter naza moko na kati ya ba congolais nazuli kabo o wana ya bino ceux qui naza na makambo eza ya bino na lobi na bino te ngana yebi sika coupe avec le bezali ngandi na lekaki na télévision na lobi na yebi sika copie avec les bezali ce qui fait que les basali ona oyo azuku bon boke kozwa batama boka baleki na lobi liboka batutela kango liboka eza coupe avec les nga bisoka pe na message oyo toza nango ataki mokobi ya kosala mfumukimbangu na esonga nzela tolobi ke barabe bakoko gagner binete mais na phase wana tango bokei wana bozokende kobeta bozokutana kaka na barabe ti bozoleka le retour ti bokomaka na final na barabe bakoganye bino kaka te mais boboyi donc na Congo dire ezake balingi te mpo likambo wana mfumukusi moto alobaki yango bakokosalela yango te mpe bakolinga yango te tina niveau même ministre mosusu balembisanga azongi ake kobeta ku azongi kutu na ebembe mpona nini akoki kotambola mangomba nyonso sauf akoya ete pe afumukusi mais soki quand même ata soki naza ndoki mais naza ndoki ya bakongolais soki naza zabolo na biso soki botuna nzambe mpo ani opesaka biso zabolo ya boye na mboka mais nasa kolimbola avec le baraté coup awa babetaki Dédé mokona baki 1-1 bi marqué à l'extérieur en cas d'égalité de but contre but le coup petit calibre avec le baye awa final na yamba dirigeant moko ya vite avant match ndenge mpe ezalaka ya coupe na expliquer bango malamu eloko bosengeli kosala ezali esika obi likambo bobekisa soki atu kozwi banganga kama soki likambo wana ezali kotala tata malekusa
il faut bokende pas tata maleko aussi le tata sana na bomoi bokende pas inae bosenga pardon bosala réparation ikamba kosila po nini boko consulter ngai te sima ya ba échec toze soko na 1241 nganga o basalaka makambo ya bale mais on est songi nzila lobaka etikali 1242 nganga wana bakoka kolongola yango te mais bino moko boko fanda te bo sala vision bino moko boko fanda te bo sala vision et moni liso ekotoboloka liso te tolobaka bo sembo zena ntina te bati yango biseuzeu pe lokutata soko bakotia yango malasi ekolumba beso nango mabe ya lokuta soko bolandaki biso lolenge longo bani bojongisi matondo mingi na tata Futila Mayunga bazalaki kuna na sima ya matalatala po nini te ndeko ngala nzumbu neflimio kuna na eteni ya région finale pe topesi mbote mingi na tata Makilutila ya Makizar obasistaki biso lelo na ndako ya mosala biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima na manaka isusu matondo mingi Pati